Quand on a bureau, à 7h, merci beaucoup. À 7h, il va faire un bureau. Or, les invités, les gens ne vivent pas comme ça. Ils sont malades. Merci. Nalina Bakisana par rapport à la ville à Kinshasa, qui nous pète au monument place où ils ont propre bazu combo. Batuwa bani ko combo la mais place ba full à boyer. Full à boyer. Bazo ko kolongola te. Et sali mai, sali poto ba gaz au typhoïde bazo bela. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo apiba mbona ngapie ya ona préféré na sala ngafio Toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esala 15 ans 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Moto bandeko balanda Nouvelle Tendance na toni me botonzi ya kobete boza ebele liboso batando ike na bino mpona kolanda magazine na bino epai wapi tozalaka wana mpona kokreele bino sosi kolukele bino basujet oyo ezokoleka ana ville province ya Kinshasa soit na République démocratique du Congo epai wapi toye na quartier Kauka kotala lolenge nini bana ya mboka baza kolela bokolanda bango ndenge baza koloba baza kolela salité eleki mais tokaki ke gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Denis Ngobila azwaki décision ya ko suspendre bagbo mesa nyoso o ba sa malamu te o ba sali musala malamu te me bana Kauka baleli balobi Kauka eloko esalami te na commune na bango eloko te salité nde salité ndenge nini bourgmestre na bango azaka kawana bayoki ata Jean-Denis Ngobila alo baliko na ngote me boyoka bango moko ndenge bakoloba na micro na biso ya Nouvelle Tendance boka bango nde bakoloba pena bakolakisa bino lenge nini commune na bango eza salité na biki na sima langa bomo déjà fula munene o eza wana me ngana oloba mwa mingi te boyoka bango moko ndenge bakoloba papa kokota na o. Mbote papa. Mbote maman. Ah tozawa. Ah toi justement na croisement Victoire Université. Deux grandes avenues à minene ya Kinshasa. Croisement Victoire Université. Donc ici ka ozalaki awa ezaki na place ozaki chic. Très chic. On était des enfants to ça bêtise na biso awa na époque ya Kabaïdi. Rond-point et les cas rond-point oyo ezate. Na 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 90, ezana na rond-point oyo et les cas qui rond-point oyo ezate. Na époque ya Kabaïdi. S'il vous plaît. Mais si vous avez un commune, bino salité full na sima biso na solo kutu to ko kata na sala ka émission pour na bino ba bande ko tala no degré solo ezali on dit mate papa
tout le monde qui bourgmestre ya ville province qui chassa soit qui décision de suspendre ba bourgmestre nyonso ba basali musala malamu te mais bino pe ana commune bi to yokuta salité na ndenga mukete okolo bani pour na bourgmestre pour na gouverneur Hollanda. Absolument. Na olobelo monte pour na bourgmestre Chantini na oloba pour na imoko a démissionner tout la poubelle oyo a démissionner sunde mais parce que yé muto sala musana Kinshasa yé muto sala musana Kinshasa sokeza kisi na bango bazwa ki po babelaka bakufa tala nini tala musa bapesi ba jeune à Kinshasa ko kata mituka ko sala makambo nyonso ba epave wana ekende wapi et construire poubelle to mona nani na kati wana bambua bazali banyo bazali bana machombe ba obasi ba olongola bazemi ba bwaka awa je vous dis sincèrement ezanani na olbanani na olbana na Bukumese na olbana Gentini ngobila na Bukumese ne ba démissionner c'est JC Kadima ye mutaza awa tala voilà mais alongoli ba Bukumese pour na sonorisation mais pour na poubelle a kolongola Bukumese alors ba pour na salité te so ba sele l'autre na commune pour na sonorisation ya selemba pour na sonorisation alongola bango Kadima alongwa ye moko d'abord ko makolongo abanda kolongba mais siko gouverneur alongwa Kadima alongwa siko ata yo moko papa est-ce que ba te na peut-être gouverneur alongola ndi Kadima non ministre ya intérieur alongola Bukumese alongola gouverneur ya ville ya Kinshasa allons l'air beaucoup mais ça alongwa gouverneur alongwa maman juste Kadima parce que c'est un fouteur à Ebino. Ça ça combien d'années je sais c'est il y a maintenant 15 ans il y a maintenant 15 ans que juste Kadima il est en train de faire de n'importe quoi dans la commune à Kinshasa dans la commune à Kalam de n'importe quoi je te dis de n'importe quoi opération qui ni propre bandit nous on a mis les moyens il y a au Katamatito c'était pas comme ça. On a mis les moyens, il y a au Katamakisi Oyonyoso. Vous comprenez? Mais tu comprends que non, au terme où il y a soutenir la population, bazo yate, batiki population et ça la ndenge ko ça la ndenge. Je te dis c'est grave. Tala, yango aux poubelles. Et bandi yamukie. À peu près 1 mètre déjà. Yebisangai. Ba musango ba ndenge nini. Si c'était moi, na on soma ba mituko ba Kawasaki wana. Ba poubelle o ezate tant ba kombi Kawasaki ezwimba la mo kenango même ba ko tumbango e komi déchet ba tumbiango nyonso absolument je regrette beaucoup premier vice-président et assemblée ayaki awa il y a cela 3 jours atali poubelle oyo il y a cela 3 jours 4 jours passés yebisanga Jean-Marc Aye c'est qui va pouvoir yebisanga continuer boy et continuer c'est-à-dire les Jean-Marc Aye lobby nango gouverneur a vu fois na ba mitu ko longola mitu ba salite il y a rien et là Jean-Marc Aye Ayo tambola na Kinshasa po ake comme la président de la République non Kadima il doit quitter gouverneur a vu il doit quitter ba démissionner yaya maman nangai tokenda ba classe ya bientôt ça plus que bango. Ah bon? Oui, je te dis tout ça plus que bango. Ka bango na bureau na ba sala na bureau na bango. À 7h ba sani. Merci beaucoup. À 7h ba sani ba fa na bureau or boy ba vivre. Oyo les invités, les gens ne vivent pas comme ça. Ils sont malades. Merci papa. Oui, nous baksani papa. Nalina bakisana par rapport à ville à Kinshasa. Qui nous peut aussi ba monument place où ils a propre bazu combo bakiwa baniko combo mais place ba full aboye bazo ko kolongola te et sali mai sali poto ba gaz au typhoïde bazo bela par rapport environnement au nous baza na kati ya hauteur moko ezobima o ekozala te mais tozomona o kimbo peto place il y a pavement boke kombo la kimbo peto. Merci. Gouvernement mona ki azo pakola ba couleur na ba mire ya nzela. Quel degré ba terrasse pour so ba terrasse ça la te azo couleur apakola ba mire oyo ezana nzela ke non couleur epesama. Quel niveau oyo musala ko sala za yango. Merci papa. Yango mukeno ko bakisa bazo ba komi ko zo makasi na bango bato moto. Musala ya pasi ba ko sala oyo ko bongisa mboka ba bongisa mboka te. Muto moto musoko za la tiki ki kuluna. Azomeka ko abula na moto. OK, otieli barrière pesa $500.
ya fulu $500 aussi ça ba fulu oyo na Kinshasa mbongo eza na gouvernement eza ba $500 eza pa bato moto. Merci beaucoup. Yango wana nako bakisa muke bakozala ba meka kozala mawana biso. Et tozobela aucun hôpital moko eza te na Congo oyo ya l'état. Oyo eza ke no mutu akobela za na mbongo te ake hôpital na Congo eza la te. Mutu abeli akosaba effort au mona typhoïde malade mutu na Congo eza la te. Mutu abeli typhoïde malaria. Typhoïde malaria na sera mobutu na yebi batamoko ezaki avion koleka likolo. Et ba nokobwaka bakisa ngungi likolo. Ngungi ezalaka mingi te. Na commune na limeto komona ngungi te. Na commune muso mona ngungi koma partout à Kinshasa. Oleka boye ngungi, ozonga boye ngungi. Merci beaucoup. Yango wana nakomona kutu, naomona kutu akoloba te. Parce que babiloko baosala, bazopesa biso pasi bango na ndako bango ngungi ekombaka te. Et pas na bango fulu ekombaka te. Fulu hôtel de ville, ezana ba mituke belé. O bakozwa ngo elongola ba fulu oyo. Merci beaucoup. Pourquoi pas bakosala biloko wana bayaka kolongola fulu oyo. Donc tracteur wana za rapone ke ne kosala misala nini ba misala ipa na bango lokola pesi na intérêt mon côté. Omoni gouverneur auto suspendre ba omoni soka suspendre bango eza ba jeune na bango na bango ba yebani. Oui, je vous dis la vérité parce que eza ba ventir ba osala biso na kata mboka. Aliembongo lokola za mupanzi na bango soki na FCC soki na boye pardon wana koti ba makambo na bango te mais na oloba makambo ezali après na sibaye osani ni baye kolongola ye mais batu oyo parce na mona ville Kinshasa place mo eza kobonga te OK na tiango mabe ozongi boye mabe ozongi boye yango zo kasi mokanya ya ko suspendre ba boumesa o basale loto yo koloba ni pona ngo pona o suspendre bango d'abord suivi et les canyonso et oza gouverneur au PC idée ceux qui baosate d'abord toi-même au kozala exemplaire ya kolandela makamwana et yo zo landela te o ba fente o monika moi kombo boye bazui ba moi photo bakangi batini na WhatsApp o moni neto sa musala yo pa monto sala musala mais kene na mipanzi bakangivo eza ko tonda bakozwa te journée moko alandela ka suivi le canyonso suivi na tokolo bateto longola epo biso to tiaka ina mokonzi te mais soki to meki ko meka ko sala marche pona ya kolongwa toza posa toza la l'aise na mboka kozala le kwa ba tiki dollar ba ngwe mata to kufa te to vivre mais toza la quand même na moi ko vivre na ba solo ya boete c'est danger na utobela typhoïde na sali 2 semaines hôpital la belle typhoïde na lera biloko nzela te na lera malewa te j'ai ma maison balamba kanandaku na liaka na ndaku c'est pas jour que okutanga na kati ya restaurant na fana olia biloko nzela na zalaka na tango na te na beli typhoïde à cause de ça na cause ba fulu oyo ezombe na biso mala. Merci beaucoup. Na lobi mbote nalina lo ba gouverneur en province na biso ya Kinshasa a toute décision ya ko suspendre ba gouvernement na biso ba sai mala ngata ke mwana mboka ko lo ba ni pona eloko na koloba soki bosa na suspension il faut bolanda pe gouverneur atambolaka il faut bokende nanu kapela eza na kalamu kende kota mettre toro sur kapela omoni ma kalamu pembeni omoni eloko wana pont wana petit pont wana basalaki ezobuka na eteka mutu akweya na kati nde baka bosani ni kobongisa yango eza banda temps ya période ya électorale période électorale babwaki keno alobaki keno ngaza yanke bino pe boza banani bomeka ngate oyokiti kende kuna etika mutu adinda kuna nde bakobongisa yango ou bien nalobi etika mutu adinda kuna nde bakobongisa nsima so oke na point kolonga maître toro po matati kuna na wenza nini okomona likambo oyo il faut kobongisa soki oyebi keno ozo se retrouver quelque part et olielaka nde soko osala nini obongisela bazosala mosala te ntango basuspendre bango o boye na boye oyokiti il faut okeba l'état azalita Félix asanchange na bango bien Gentini ayeba mambo ezosala oyokiti tala eloko ezoleka na kuna kende vis-à-vis kende otuna bamama oyo baza wana kende na kapela au moins la sira venu wana kota mettre toro okomona keno pont wana etikali mukesa nini ebukana
batia makanisi na eloko wana. Merci beaucoup, Bandeko Balanda, nouvelle tendance, et pas Yawapi Bolandi Biso, merci, Natubeno Boye, Imala Mouvement, merci, Yakolanda Biso, Tozaki Awawa, Nakomina Kalembo Moni Bino Moko Ndenge Bato Balobi par rapport à salité, ou Eza Awa salité, Moko Balobi Fuluana, Ezana Bana Yama Chome Nakati. Ezana Bana Bakufa Basi Balongol Bazé, Bayoko Boa Kaka Nakata Fulo. Donc, le gouverneur de la ville, professeur Kichassa, M. Gentilini avec beaucoup de respect, je vous dois. En tout cas, Kitana Awa na Komini, Oya Kotala, Nenge Komini Oyo Ezali, Otala Nenge Bana Yama Chombe Baza Awa, na Koki Kutata Kotala Ngote. Donc, tout ça, on a bien de Bokita. Pour mettre. Vous mettez sur biso ya s'il vous plaît vraiment Kadima papa Kadima s'il vous plaît Kadima ya kana nota la commune na yo ndenge ezali oyo kapé bana na yo ndenge baleli merci beaucoup botala pe ndenge bande ko ba réagir ki papa banyamulenge ya mboka na biso boyoki bango pe ndenge balobi bolo na bana ndenge bakoloba boyo kapé bande ko na biso mususu oyo balobela ki par rapport ya ba moto ndenge $500 na ba moto ah papa na ebité soki de choses mais boyo kapé ndenge population et loba ki pona ngonde to kutana na sima ya ba réaction ya bato. Bon, d'abord nous remercier dans nos ministre pour la décision à Zui sans contacter bato. Nazo pese mbot. Mais nga nazo lo po na nga sentiment na ngai. Aya azwa biso a identifier biso tozwa ba moto to pesa ye apesa biso misala biso toza besoin de sala misala moto te musala oyo to sala ngo pona pasi poto to lesa bana mais to ayebi ndenge to souffrir te aya kozwa moto oyo akende nango apesa biso misala biso toza prêt à kosala misala toza besoin ya kokumba moto te ayeba ndenge wana biso nyonso to apprendre ndenge moko na bino ba journaliste ndenge gouverneur a aussi suspendre le bourgmestre. Ce qui est dans le cadre ya que babongi samboka suspension ana pour qui ko applaudir ango mais ce qui est dans le cadre ya que to sale la sentiment na biso parce que to qui déjà na kati wana que eza asaleli yango selon ye pour remplacer bato na ye wana nde eza mabe epuis bourgmestre oyo balongoli eza ya parti moko mais oyo ya ye vraiment atouche te wana ekomi mabe parce que biso nyonso tolingi Kinshasa elata robe nango ya sika ndenge ezalaki kala kin label nde susi na biso ce qui a zosala ngo ya na cadre ya Kinshasa ebonga wana eza mabe te mais ntango tokomi olandela sikoyo na se wana tozomona ke non ndenge azosala ngo eza na ndenge moko ya désordre eza na ndenge moko ya kolongola parti moko kofaire agenouiller parti moko boye po parti na ye etombwama. Ce n'est pas bien. Par exemple, nganaza awa tozwa kaka bourgmestre ya Kalamu na ko hésiter te ko citer kombo na ye Kadima pona nini atouché ete parce que pona ngai mutu ali boso o il fallait ba toucher zaye tala ndenge toza na ba poubelle à ciel ouvert et tondi Kadima ne fait rien mais a touché yete bon to yebite ce qui a balaki ile kinaye hein c'est pourquoi a touché yete hein peut-être et cause à la bongo parce que Kadima azo sala eloko te et puis na côté na ye na koloba ke ye gouverneur nda échoué a échoué na 4 ya que dernièrement ba auto présenté biso plus de 15 ben ya sika oui, pour na ba poubelle. Mais la circulation tout le monde attend mon côté. Ça fait maintenant 2 mois. Ba poubelle les akandenge ata to telemi na bino to kinde ka pembeni awa. Oyoka déjà solo. Ndenge to fandi boy solo an ezopesa déjà to zoyo kango. Eza mosikate. Suivi ce qui est zati. Donc
bourgmestre et gouverneur ye quelque aza na part ya responsabilité na ye na kati yango toyokaki ke auta kopesa bambongo moko na bacommune mpona makambo ya salubrité me mbongo wana tozomona dans chaque commune me mbongo wana eza neti akabelaki bango bakende olia yango na bandako na bango na basi na bango tala limete non bourgmestre alimete alingi afente biso na bacouleur oyo azotia na nzela wana nde oyo azofente biso nango non wana eza kosala na peuple congolais lelo ya boulevard zamba ezobota zamba or eza nzela oyo baautorité nyonso bazoleka mais zamba eza lelo ya boulevard ya monika mpona kotia bacouleur wana ça c'est rien falaki alongola nano zamba baplace oyo etikali vide ezosala nga pasi na motema ntango na nouvelle an na noël naleki na première rue devant hôpital HG nakuti bandeko na ngai batondi liboso ya hôpital wana bake koprofite espace oyo baindien batongeli bango wana pelouse oyo batie liboso na bango wana mwa parc oyo batieli bango ya moke mais base retrouve place wana plus de 5000 personnes baosepela ndenge nini confiné or le long ya boulevard bourgmestre ako raisonné te asala baparc wana na le long ya boulevard bato babandolekisa ntango wana bazozwa bambongo ebele bambongo ya bamarché nyonso eza bazozwa yango eza te ke bazozanga bambongo pourquoi pas kozwa bainitiative ya bongo te basala pe ntango bandeko na nga bazokende osepela place wana me baindien bazoseka biso ezosenga te ke non okota ekole moko oyo bakolakisa ye mpona kosala bongo motema mabe eleki mingi na Congo eloko na kosenga na gouverneur ya ville ameka mpe koreajuste baide na ye aza nango parce que jusque là mpona ngai na ye moko azosala eloko te kolongola babourgmestre oyo bazosala eloko te ye mpe azosala eloko te parce que suivi ye nde il faut asala yango il faut azala na bato oyo bakobanda kolandela bamisala wana eza te ke apesi mot d'ordre azongi afandi na bureau na ye climatisé d'ailleurs aza na mosala te ebele te akozwa kajipa bandi obeta na ye bato c'est suivi wana soki suivi eza te eloko moko mpe ekosalema te en tout cas Ngobila je regrette beaucoup aza gouverneur na biso mais ameka mpe changer sa façon de travailler ezosepelisa biso te alongoli bato toboyi te mais longola bato kotala couleur politique te soki oke kotala couleur politique wana obebisi makambo nyonso Kadima aza awa Kadima ne fout absolument rien atiki biso na ba poubelle partout Kadima mais Kadima ba toucher Kadima te ebite soki abombelaka ye nzungu ya malewa nazoyeba te mais atika kotala ba couleur politique asala mosala ndenge elongo bami sinon pas azoboma mboka bango nde bazoboma mboka bangobila wana ngobila avec en Europe ayebi ndenge makambo ezosalema na Europe biso nyonso tozali bangambo wana toyebi bazaki kolongola ba poubelle na biso na butu à partir à 1h 2h du matin au moni mutu keleki ezozwa ba poubelle wana bokola mukana tongo boy bokoye batate ke ernin ba yaki kozwa ba poubelle wana ngobila yebi kutu azaki na compagnie moko ya sécurité en Europe yebi ndenge makambo wana ezosalema mais pourquoi même politique à quoi appliquer yango awati tango tozokende na Europe eza potozwa baide kuna toye tosali yango na Congo parce que Congo eza na retard makasi mais ye aye na yebite
akoti na poto ya pouvoir à PPRD FCC. Alors azosala na elo côté ayutaki ya yumbi kuna asali na elo côté aye awa lisusu ole a changer ata o changer azo changer te. C'est regrettable. C'est regrettable. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsembo Kolo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na poma. Décision ya Gentini Ngobila eza vraiment mabete. Nga kuna nga Gentini Ngobila ami banaje ko milongola. Omo nzambe nanga na bomo. Foye mo ka bandana ko milongola Gentini Ngobila longwa. Avant on va beaucoup mais on a tout longwa parce que to ko biso que non kinbo peto olobaki yonde debi yonde mabe. Yonde mabe yonde o sa so aventure. Ponga na yebi yo sa so aventure. La preuve année mbongo otorozo na vinette nyoso. Obaki na so obanda bongo na février bongo yango tilelo. Kadima o suspendre te poani.
T'as la poubelle. À zéro. Toi que ça m'a sonné la poubelle. Toi que na biso na bino na poubelle. Bon mon a quelqu'un demandé mutali bonsoir au longola. Toi que madame. Na poubelle. Na poubelle ya Jantini. Non. Toi que na poubelle. Bon mon que erreur ya Jantini ngobila. Est-ce que zo uta. D'espace nyon soit kala mu juste ateki. Alongo liete. Poubelle o alongo la bandika aussi baba député ya baba beaucoup ça IDPS. Oui, so IDPS basali malamute bazana droit ya alongo la bango. Mais JC Kadima, plus de 15 ans député, et là, moi, ça n'a qu'à la monter. Et là, on monte, poubelle, yango, ngungi, blague, solo, y a blague. Mais, à Tiki JC Kadima, a que touché qu'à faible né à IDPS, y a Selimbaou, parce que sonorisation. Ça n'a rien à voir dans la santé, la sonorisation là. Et là, bon, ma biso santé, ça va poubelle, Jantini, na JC Basali. On comprend? Toké Malembe, na rond-point victoire. Victoire Wana et Zani Moussala au Jantini à Kosala, le comme fleuve. Jantini a bon bien, Toke aveni ni Kasai, Likolo Kuna, Kasai Itaga, Kasai Wakading, Tanenge Koufi, Jantini a sali angote. Pon o Boukani à Mungulu, ya entre frontières et frontières en Bananini. 2 mois en haut, pour wana, Jantini a mon angote, aveni au Bongolo, Jantini a mon angote, à mon nanukeno, à l'ongwa beaucoup, mais c'est soi-disant, Basali m'a bien, mais Jantini, l'ongwa quoi? L'ongwa, toi n'attends pas, toi n'attends pas, zonga jika, y'a la soie Weston Tolata, donc nous avons taqué, on a abusio, tout ça l'on marche. Les 30 et commentaires, tout ça l'on marche, n'a pas ça, il faut au l'ongwa, parce que y a des problèmes. Ça le problème, il y a un problème, c'est le gardinage universel. Ça la na poto ba o le sabambwa. Biso to ba nyama no to bimana balabala. To bimana balabala Jantini, tu dois quitter la vie de Kinshasa. Il faut démissionner. Yonde Moutaliboso il y a démissionner. Et ça te ba no longa so ba beaucoup mais c'est interne. Yo problème. Kadima, oui. Balongole pourquoi? Parce que tu as la poubelle. Na ville à Kinshasa, na croisement Victoire Université. Croisement Victoire Université. Tala ma titionde et botan. Papa caméra, tala te. Tala. Balou ba partout ba tek bamboa. Yé a mon angote. Mais que nini adresse bon espace. Tang ba tek ba mikwa mboa ne kendi wapi. Ba mikwa mboa ye kendi wapi. Ba kuna mabele. Yango monito to beli na position black te na Kinshasa o. To lembi. Jantini tika Kinshasa. 8 mois au sali et ça échec. Écoute, madame, un gars comme Zoé Kabila, on a parlé de n'importe quoi. T'as Moussa Zoé Kadima, ça dans la province. Moussa Mokitoko a envié. Moi, j'ai dans la télévision, on dit que ça Zoé Kadima, Zoé Kabila, ça Moussa Rana. Mais Jantini, yo qui chasse awa. Et tant que Kinois, on a habité sur Kinois, sur Botamakuna aussi, que ça qui va criminel na Yumbi. On en a marre de toi. On en a marre de toi. Mama Bota. Kadima zaneka awa. Malembe te papa Kadima zaka awa bino bosapi na kati ya commune. Pourquoi bokete bomoni Kadima bosola na ibo bagino Kadima oyo to sepela na ngote to lingi boy. Un orgueil tout fait. To luka orgueil poani. Ayamba bino te. Un orgueil to luka poani. Et chaque ina sa ndenga otote ka commune espace vert oh ça échoué yango Kadima fandi. Kadima na posa poubelle ya munene pour aluka raison to ngato to station. On comprend? Tous en a posé espace n'a pas la polele. C'est n'abusio et ça blaguité ou les escroqueries. Des mois après demain à on kiosque on a fait comme un titre précaire. Token doit. Là on est pas gouverneur à ville la province de Kinshasa. Nana rôle ba gouverneur à ville à Kinshasa te nana ta asala ki poto a démissionné. A démissionné. Nga kuna sa ko le kai. So ba personne gouverneur à ville à Kinshasa, je vais travailler plus que lui. Non, ça l'a bien collé, n'a pas un bureau, n'a pas de commissaire dans le terrain. Dans le terrain, n'a pas plus de 15 millions. N'a pas de camarades dans le DGRK. Plus de 15 millions réalisés dans la vinette. Moi, on est qui 15 millions, ils ont combien des avines c'est ça là 15 millions pour Wanga, Bana, Makingo. Donc, Jantini, ils sont là pour un échec, il y a le président de la République. Yango mona ke buka wenze na kato esali nini ya itaga esali nini yebisanga luke ba mana misala ba papa na luke ba misala pour ke buka
président de la République Gentini ana posé chèque na yo rien que pour peuple silika et na yo nazo baté so ozo comprendre ngote dans habité IDPS to komi wapi. Merci beaucoup papa. Ngana tuna pe question par rapport à Banyamulenge. Nino ko lo bapona ba. Exemple puis balobaki ke baza ba bandeko na biso. Ba me ba bandeko na biso na misa 71 muta pesa nationalité en bloc. Tout dans l'archive 71 1971 aujourd'hui 49 ans plus tard. Mobutu a pris sa nationalité en bloc. Bisengiman le père Ifi direct ya Mobutu. C'est un Nyamulenge. Banyamulenge ça fait sur l'histoire. Tout en histoire 200 ans. 200 ans ba fani na Congo. Donc to boma histoire waneza histoire oyo batuwana balala. Ba ngaba tcha biso na mutu a peuple congolais to ima to bunda ndeko msusu balobi ekoko sala mate ba pesa kesa bizalo kwa mutoke poto osali 50 ans na pota polo bakono o ngala combien msu français o bona mais ba comment ba français ba comment ba français ba comment ba français nazo ba français na gouvernement so combien o ba travailler na Kabila masa nango français kalombo za nationalité nini si j'ai français o ba kangi na ayaki na nini na ndolo vient dans l'autre qui va contenir na Matadi. Na PC Mbo de Skaza na prison à Ndolo. Ministre intérieur, il a vu la Kinshasa. Doli Makambo. Si jeune canadien. Ba ne ba si jeune canadien. Vient dans Mokeke Alain. Si jeune canadien. Afin na Kinshasa luka musala. Canadien. Wana vient na nga. Ngam na bombe na passeport so de Matadi na bombe le passeport rouge. Surtout que Matadi ngana no sima passeport na bango ba sujet canadien. Siko ba melemleng basani. 200 ans maman. Combien de générations? On comprend tout fa na bango to bota na bango to lia na bango to fa na bango. Problème ezali ba servi ne Congo, net président de la République alobi, ba servi Congo, ba servi Rwanda te. On comprend parce que tu biska ba outil Éthiopie, ba eti malem ba lembi pété. Donc ko ba lingi nationalité congolaise. Toboy na biso bango te ba servi Congo. Mais to fa na bango ça fait très longtemps. Très longtemps madame. Très longtemps to zakana bango to liaka na bango. Le problème ezaka kakeno ba sa la biso Congo na mutema moko. Place oyo wuti kuna. Okokite kisasa sa munene comment nango jete ke o mbalo to sa ba black te. Mbalo ya lite ko to moni bien te to bimina nzela. Mais yanga décision ka mais so azo suspendre nga biso to mona kutu wa mabe bazali kutu belé bavani na bango bazana bango suspendre bango te net kadima sa malamu te biso na kata quartier Kalamu mais so mono ndima te ye so ka weli ba place ya koteka azo sona ba mbongo ne a ba bibembe azo lia na ye azana l'aise ba place ni oto komi ya koteka teka o ekomi ka oke komi étouffé Kalamu ekomi étouffé ka okate mais Kalamu ekomi étouffé tenir na victoire oyo kana somo place olekana ezate mutu mwa lekana ate bomo tutana bozo kende place okozine station okangisi yango tout autour ba salon de coiffure par-ci par-là donc batu mwa ba respirer ezate siko yoka dimozo zalaka ba suspendre kuna ba mtsuku tamsu ba sa malamu yoka dimosaini yebisanga kadi masalelo te na 0 tambola na komina Kalamu mona tambola komina Kalamu wala to critiquer te yemo pa yebi soko zo sa malamu to mona ko sa malamu kadi mo sa malamu te eloko yo azamutu fallait ba suspendre ndi mais siko so sa malamu te basani ba total na misu non mbalo ya te ki mambo ma sekite o sa ma sekite biso to votaki bango to votaki bango so to moni zo sa bien te à la porte o mususu ya simawe abaksi implis. Merci beaucoup papa. Nalina poser deuxième question ko tuna yo par rapport à Banyamulenge ndé président de la République abaki baza ndeko na biso ba msusu bazo boya yango ba msusu pe bazo linga yo kokolo bani pona bon yazali lokola tolo baza tata bana oyo nyonso abotami na kati ya Congo aza congolais tomona yango pe tobota pe na bango toza na bango banini toza pe na bato babotami ba congolais na biso babotami na kati ya ba France Hollande banini bana na banani ba nationalité français hollandais ba italien ba allemand tout siko yo lo ba bango que non boza ba congolais
aya olakisa mnete ana nini passeport na ye olobane ke non yo za congolais oboya yango makasi oboya makasi po aza congolais aza ne donc aza portugais pour la décision du président de la République, donc le président de la République alobaki donc bazaba ndona biso donc ndima bango bon oyo nyonso baza na kata Congo o babotem na kata Congo baza ba congolais moyeto boya bango ezate mais o baza libanda ya bango kuna eza ya biso te elo to na kanga yango wana toi sur une question te ko okende gauche droite bango babotem na kata Congo to pesa bango nationalité congolais. Merci beaucoup. OK, merci. Eloko nazo senga eza moko eza ndeboyi lelo moto ya $100 ezali moto ya 100,000 ezali me ezobokola libota mobimba me tango bozoloba penza ke mikanda moto $500 me moto ya 200 ya 300 ezali me na mbongo topesaki Kabila aza na pouvoir mikanda nango nanu ebima te me lelo toza na papa Fati Beton siko grâce nini vraiment oko salele toyebi ba moto ebele auto perdre ezate lokola ngai na perdre 3 motos ana ti lelo 3 motos ana ebunga penza na ba action penza ke Fati azo uta mikili azo kita wangai moko na lobi ke nazo travailler te nazo kende ko yamba papa mokolo ya vote na boy ko sala musala na lobi ke non il faut que na voter papa mais lelo nde eloko nazo senga pona mikanda ba pese biso ata 5 ans ba pese biso 5 ans pour to lukata moi $50 500 base non 500 te to lukata 5 ans ba pese biso 5 ans ah na 5 ans penza ke après 5 ans na 5 ans oyo nde to ko luka $50 pour to luka penza makambo mikanda wana tozo senga chef de l'état président Fati na gouverneur na biso tozo remercie bino oeza ville ya Kinshasa tala poubelle makambo ya poubelle oyo tozo senga bino eza na kati ya centre ville oeza quartier vraiment ke ba star nyonso balelaka ba famille na bango awa tala ndenge tozo vivre ndeko nanga oeza commune Kalamu salité eleki ebele tozo senga ndeko na biso bourgmestre Kadima tozo senga penza ke fotele mela makambo poubelle tondi toba ke ndenge nazo solo boy eza chifaida malaria choléra kutu eza na kati ndeko bon mesure wana nga pona nga na monique mesure wana eza na sens te parce que ye alobi ke to somba mikanda ya $500 siko mikanda ya $500 ango neti moto ekozala ya 100,000 francs soit 50,000 francs siko $500 ango na ozwango journée biso tozela bango bapese biso misala tosala bango baye lisusu kobakisa lisusu pasi likolo ya pasi mosusu eza na sens te $500 tokozwango ndenge nini mutu ya moto azomema mutu ya 500 a oti quartier 1 akitisie kuna amemi mususu mutu ya 500 francs tilemba siko akozwa $500 wana mukolo nini c'est ça le problème nga na monique mesure wana bena eza mesure moko boye mystique biso to wana $500 ya kosoma mikanda te bon tosenga epa ba autorité o baleki bazwa mesure mususu parce que wana mesure pena na moni yango ke eza mesure moko boye o to ko koloba ke eza motema mabe eza ki motema mabe parce que yo moni mutu azo souffrir aza na moto ya 20,000 francs mais yo zo asenga mikanda ya $500 ata yo moko mutu azo teka ba épice na ya 2,000 francs yo zo asenga mikanda ya 5,000 ya $500 eza na sens te il fallait ba konjo baleki ye pena na niveau batala ngo ba moneke te ba bimisele biso mesure mususu biso to vandi boye na kati ya bato moto ba licencié baza ba gradué baza ba tuebele baza siko to zele misala o balaka ki biso siko ye azo ele biso donc makambo ya mikanda ya $500 wana eza kindoki so wana azo loka biso comme ça yo zo ba moto nyonso to akete kango epa na ye azo mikanda azo loka wana c'est ça donc mesure donc idée na nga yango wana bon père selon nga la monique na likamba buzoba po nini biso ndenge ya boye batu mususu ba moto mususu ebulaka awa eza ba étudiant neti nga na bula moto étudiant siko na minute so na comment même versement mususu ya 5,000 akofuta classe ndenge nini mbongo ya classe ebimandeni selo biso to moni makambo oyo ye aluka ba moyen mususu oki osala mboka oyo ba prince yango eza mabe makambo nyonso eza mabe kisasa nyonso makambo nyonso ese ebebi dia ese ye misu nyonso avire kaka na makambo ya moto kaka
avie na makambo moto te ata makambo mosusu oyo etala makambo mboka moto etali makambo mboka te ese moto mbonga moto se ekoti nde ebongisa mboko nyonso ebongisa mboko te asa ne makambo ebongi ke bato bavivre marke ya bien dollar ezomata makambo oso ezomata moto yango tozwaka combien akita na dollar toyeba na dollar ke dollar ekiti na 92 ndenge ezalaki apesa nde ayo vie mikanda moto na micho $500 ya na combien na fra na combien ya na ba 1 million so alobe iboye akita dollar na 50,000 $100 na 50,000 bongo tofuta moto $500 ke tobula tous les communes na minicho ngala nana mwasi na debana baopekisa makambo bakomi na ebele na osala ndenge nini tokomo sente pamba likolo ake mbongo eza te mona bato opesi ka demi okembala moko sente likolo ake mbongo eza te mais so mbongo ezala papa na ozwa mbongo père na ozwa mbongo boye mais baosente bango pamba te tosente bango mpo nini likolo ake mwana azolia lisu bien te aye mpa na nga na meme na moto napesi 1000 francs na tie ezemi ese eza mabe viole lisusu makambo viole yango wana alingaka makambo bia nini viole yango wana esikende na makambo ya mbongo atala makambo moto te po eza eloko moko buzoba yango wana nde nasuki ka boyeke bapesa concert ya makambo nyonso emarché na yango bien yango wana wana bauti kolanda lolenge bandeko so ba réagir par rapport ya dossier ya gouverneur à ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila boyoki pe ndenge bandeko balobi par rapport ya Banyamulenge ndenge président de la République alobaki ke baza bandeko na biso bauti pe kolanda lolenge nini bana moto ndenge balobi na décision oyo bazwilaki bango par rapport ya $500 ya monta ata bino moko vraiment $500 tokende wapi tokomi pe wapi ndenge lobaka kulutu na ngai ndeko eleza toza wapi tozokende wapi tokomi pe wapi. Merci beaucoup ya Robert bozaki wana ebele liboso ba tandoike na bino na nouvelle tendance ya kolanda magazine na bino vérité ou réalité o lelo to sepela kito kita na terrain tozwa réaction ya batu par rapport ya oyo zoleka awa la vie province ya Kinshasa. Merci ya Robert bozaki wana nde tokutana bino na micro mizali koya botika toujours wana bo s'abonner ebele ya kolanda biso partout oyo bozali pona nga Judith Ndomba c'est la grande jude de la presse congolaise na suki na bino awa nde tukutana bino na mikolo mizali koya bye.